les troubles qui me troublent. Il est les combats de celui qui me combat. Hey! Yende apwilanga yo ya tango nyonso. Yende apwilanga yo ya tango nyonso. Famille Bota, je suis juste venue pour nous dire ayez vos apaisements, ok? Ayons vraiment nos apaisements. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit Famille Bota, on voit Belle Vie, Candide, la patronne, ok? La grande famille. C'est de merder, t'es beau kota na ba zizanité. Soyons focus na Belle Vue télévision, ok? Tout ça là on kande tout ça là ka. Film na biso sika lelo déjà to kozwa making of ya film e utile les meurtrières. Lobby déjà to kozwa présentation ya ba acteur na ba artiste ya film na biso o ezoko ya na boyo tanga kombo titre film na pozo pesanga ba frisson. Ba frisson. Bon, on a français, hein? Le frisson. Français, elle a pas si la famille. Bon, comprendre, on a le bien te corriger. Donc, toye toya koloba, focus na Belle Vie télévision. Nana mi yo loba te na minute. Merci, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez. Tolandana nous moi moi quelques minutes. Tolanda. Il est les troubles de... Hello famille Bota, j'espère que vous allez bien, moi ça va. En fait, je vais mettre à vie là par rapport à tout ce qui s'est passé sur la toile. Déjà pour commencer, il faut vraiment pas journée sur vous se réjouir dans la situation où mais attendez, vous êtes malade. Normalement, il faut se comprendre plus problème et utaka. Pour en réalité, tout le monde comment communicateur wazuko se discuter yoko toloba kinanga boyo yoko ba bengana et tout, mais il faut comprendre que au moins Belle Vie a bengana batu, au moins Sarato la ba c'est la lettre, au moins des mères nyangi wana skipi ba bengana ye des trucs sur la toile. Mais pourquoi ba salango? C'est pour vous, c'est pour votre maman, c'est pour les comédiens, c'est pour protéger le travail de Belle Vie. Au moins Belle Vie c'est une dame, c'est une leader. Belle Vie leader à ma case, si tu comprends, que non, Belle Vie leader. Belle Vie a peki saka, bat Belle Vie a bengana, bat Belle Vie si ça ne tient pas, tu pars. Belle Vie a te de quoi, bat mo, pi ba bomba, bazo boya, bat ba abdela bengana batu, parce que bala ba secret na bango, parce que bala ba voice na bango, te ba bandot na baba wa no singile batu, Belle Vie kutu, a bengana kande. Yesu yesindi tohei, ato bando seleni, ato bando kutsire ba vi, ato bando serenini, ato bando ko ede na ba ide mususu, ya vi na vie professionnelle ya amoureuse, ça tient pas tu quittes, tu pars. Mais bino faut bosser, puis là tu comprends que Belle Vie a leader, mutuna bino bosser, kanga. Déjà bengala nan. Déjà c'est la nani lettre. Déjà toyo kaye a bengala nani, puis ya zakaka. Non, parce que au moins Belle Vie c'est la guerrière. En tout cas, Belle Vie c'est la guerrière. Bella c'est la guerrière. En tout cas, Belle Vie c'est la guerrière. Merci Sarah Tola, merci d'aimer vous faire comprendre que Belle Vie a tinda kamuta fingera e mutute. Bisous, bye. Eh. Jéhovah Tchiké, Azana Bomoi, les dieux de la justice. Ayokak, Azomona, Bayebisinga, Nayokaki, Nakosala Bongo Tepoiko Sopanga, Ndeko, Mokolo Ezali, Liboso ya Nkolo.
okozala na mutu te. Batu to okotelaka bakozala te. Batu pe bakotelaka yo bakozala te. Mbongo ekozala te. Papa te, mama te, mwana te, mobali te, mwasi te, mwana te. Yo moko, ngai moko, nankolo. Tokeba. Tokeba. Nzamba zomona, les justes juges. Yo moko nankolo, opesa compte rendu. Ya vie na yo. Muntute yo moko. Wazama toko yoka yoka. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo erni meko koma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso.
Pourquoi? Parce que le monde entier, le monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia, yango ils ont détruit la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia, bazo travailler na ba produits chimiques. Biloko otozolia, bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia, bazo tia yango même ba hormone. Yangwana compagnie ya aloe vera product. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yangwana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bachose kaka mpona bavoiture te. Jéhovah Tchikeli, Azana Bomoi, les dieux de la justice. Ayokaka, Azomona, Bayebisinga, Nayokaki, Nakosala bongo te po iko sopanga. Ndeko, mokolo ezali, liboso ya nkolo. Okozala na muntu te. Batu to okotelaka bakozala te. Batu pe bakotelaka yo bakozala te. Mbongo ekozala te. Papa te, mama te, mwana te, mobali te, mwasi te, mwana te. Yo moko, ngai moko, nankolo. Tokeba. Tokeba Nzamba Zomona, les justes juges. Yo moko nankolo, opesa compte rendu. Ya vie na yo. Muntu te yo moko. Wazama toko yoka yoka.